chango district nyonso na minute eza koningana koningana yango témoignage mususu eza te eza kaka ba oyo babimi nde ba lisu na mwa vent moko ya marque na commune na ville à Kinshasa. Donc insécurité bagisami lisusu to insécurité bagisami lisusu to ya mukete. Donc na moment où tozo bisabino to ya kuluna yalaki na 90 mais eleki na 100 na sens ni tozo loba eza ba coroner oyo ba bimi na prison makala ba zongisi lisusu insécurité na ville Kinshasa ces derniers temps to kiti na ba terrain to réceptionner ba appel na ndenga ya mukete dans un moment où to loba kuluna nanu do ya tembetaka na moyo kuluna de ce n'est pas ça mais so fort déjà na minute to loba na bino na komi na ngiringiri kuluna ya liboma oza bezuta ba film abia nde maram jeune moko ya kanda aïe 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 balobi biso toloba minte musala nde makambo wenge be yaniki wenge béton to s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais yanike wenge yonde makambo King France Télévision nde maram musala nde makambo mbote na bino balandi nyonso ya King France Télévision partout bozwami na monde entier ba congolais ba congolaises partout ba mbote na bino vraiment mingi kande to prometa bino to portaka bino vraiment na motema to portaka bino na motema que je salue à passant initiateur de jeu du groupe Mouto azwa idée vraiment ko luka ko kende ko zwa ba formation p ko servir peuple ndeka kaloba ina tie chaîne ngai na service à nation moko contribution pour na peuple congolais 12 fois maître o babengi na kombo ya moitié homme moitié robot Yannick Wenge aye lelo peka bandi cop donc bambote na et puis bailo kanto babengi animateur de luxe bambote na ya tembe tema lelo ezandi ni bandeko ndeka to ebisaka bino panza fuite eza analyse toza osala ndeka to ebisaka bino tosala analyse elongo na bino partout ba congolais bazobenga ndeka tolobaka awa tokitaka na terrain tozu info juste pour na roya ko panza fuite toza vraiment dérangé ces derniers temps toza vraiment dérangé eza analyse tosala lelo elongo na bino dossier prison makala dossier prison makala ndeka tolobaki ezo continuer pour ezaki eloko moko ya mukete dossier wana alaki eloko moko ya mukete ekokai pe koluka mbutu na mboka ekokai vraiment koluka ba sérieux problème na mboka na biso bandeko donc eza eloko moko il fallaki vraiment ko vandela ngo kolandela ndeka tolobaki tokosala vraiment analyse ezokende pour dossier ezo continuer toujours bandeko ba congolais eza vraiment pasi ndeka toyebisaka bino tosala analyse lelo à propos de libération ya ba prisonnier au Constant Mutamba que je salue à passant ministre de la justice azwaki idée ya ko luka ko bimisa ba prisonnier oyo bazalaki vraiment na ba dossier flou ba dossier na bango yalaki clarté et yalaki ya vrai to koyaki na terrain na prison centrale ya Makala to mekaki mwa muke ko solola na ba prisonnier o balaki na kati avant libération yemoko son excellence ministre ya justice Constant Mutamba abaki ako libérer na nubote il faut azwa temps ya ko solola na ba magistrat ya ko solola na ba prisonnier o comprendre ko tuna dossier ya moko na moko en tout cas koto wana azwaki vraiment ndingisa ya malamu akotaki pe abandai kotuna biso to alaki sur le terrain to mekai mwa muke kotuna to monaki ba dossier flou elekaki to na prison Makala koto wana to kondanaki vraiment ba magistrat ya mboka na biso to déploraki vraiment po ya soni to gende kokuta na sein ya prison ya Makala eza na ba dossier mususu oyo muto akokai kozala te na prison ndeka tolobaki yana bato mususu tokenda komona na prison kuna akota po aswanaki eza na mutu mususu akotaki na prison ya Makala po na cause blessure parfois bakoka pe ko réparer basolola l'amiable
eza na bato mosusu bakotaki na baprison mpo asentaki badossier mosusu bakokaki kotala eza na bato mosusu bakota na prison na badossier moko ya soni vraiment ya soni kolinga koloba ngo mingi bo eza vraiment pasi d'autres part ezokitisa même crédibilité ya justice ya mboka na biso donc nyonso eza ya koloba te ezalaki vraiment pasi maintenant mayele wana ministre azwaki alobaki non abanda kolibere oui ministre na biso alai na idée ya mabe te ya kodéloger baprisonnier mosusu mpona koluka ko-arranger prison à part oyo balaki oyo babengaka baprisonnier politique nde batikalaki mais oyo balai na badossier moko faible nde baliberaki mais na kolibere wana bandeko esali encore pasi ya koloba kutu te na koluka kolibere baprisonnier esali pasi eloko esali pasi tozoloba na bino peuple totalaka mabe na deux côtés analyse oyo tozosala lelo bolobaki na biso totakaki trop bamagistrat ya mboka oyo baavocat baprocureur balaki vraiment attaqué mais toye kotala d'autre part congolais eza mpe likambo kaka nde tolobaka ya mutu likambo congolais likambo conscience tomoni yango awa pas même un mois libération ya prison esali scandale na ville ya Kinshasa lisu na ndenga mokete esali scandale na ville ya Kinshasa na ndenge ya mokete donc na moment oyo tozoyebisa bino to ya kuluna yalaki na 90 mais eleki na 100 na sens nini tozoloba eza bakuluner oyo babimi na prison makala bazongisi lisusu insécurité na ville ya Kinshasa ces derniers temps tokiti na batorin toréceptionner baappel na ndenge ya mokete donc na moment oyo tozoloba kuluna nanu do ya tembetaka na moyo kuluna déjà na minute toloba na bino na komi na ngiringiri kuluna ya liboma komi na bumbu n'en parlons pas donc ezobunda ma matin midi soir loko la cure toko kozwa ba info ndeka to prometaki bino toko kita na terrain tozwa bakuluna wana ezosalama pona nini pe nini esaleza la bongo or ndenge baprisonnier baalaka na makala ndenge bakenda ko rendre bango ba visite nde babimisaki babiloko wana nyonso ndenge bayaki kotala baninga ezalaka nini masa ndezana banyama ana babaraki masa na biso to bakataki boy do banda kolalela ngo banzala na kobima oyo babimi nde bayesu ko bazongeli babiloko na bango bazongelaka yango wana émission oyo ti tosali eza pona kosalela bango marketing te tosalela bango marketing te donc za eloko oyo toza ko-annoncer pe topesa mbala moko message na bakongolais nyonso oyo baza na monde entier oyo baza na bandeko na Kinshasa awa oyo pe balaki na bakawa na ndeko moko quelconque akota makala na cadre ya kuluna to na raison moko quelconque mena kobima na ye aza ko demeurer na vie wana bobenda bandeko bana na bino matoi cette fois-ci oyo tozoloba oyo Constant Mutamba akozwa na dossier kuluna encore po ekomi ba sabotage ba mituka ya batu kopanza na ndenge ya mikete donc ekomi vraiment somo kokota ba wenze kopanza oyo bakozwa na dossier lisusu ya kuluna wana ba mesure oyo ministère ya justice ezozwa cette fois-ci wana eza likambo lisusu ya kolela te po Constant Mutamba zui ba sérieux problème na batu ya ministère na ye juste pour na petit peuple wana to lobeze loko ko mancher moté to mona yango pe tozo mona yango ezoleka na ministère ya justice yango nde vraiment eningisaki Kinshasa au dossier ya Constant Mutamba pe ministère ya justice bato baza na branche na nde ningisaki disu Kinshasa le seul ministère otomoni eningisaki pe et créer ba sérieux problème pour na peuple congolais yango Mutamba zo kufa yango Constant zozala critiquer yango baza kosala nyonso basala yango tozoloba Constant Mutamba aza mokonzi na katikati ya mboka aza mokonzi aliaka nyama ya litoi moko te ndenga abi alia nyama ya matoi mibale toza kosala annonce bandeko na biso tozala batu Congo elingi bino Congo eza mboka ya bakoko Congo eza ya bino te Congo eza ya biso tu biso nyonso toza na droit ya Congo to batela Congo génération ya lelo ba mama batata eza pasi o eza
confusion na ndenge ya mukete et comme l'Obama Constant asali mabe total ngo na conteste mususu Constant mabe ni na sali na ba dossier où elle a qui flou ouais mutu jamais ko vanda na prison makala 5 ans 4 ans na ba oto monaki sans basambisa ye côté wana ministre salaki mabete côté wana sali mabete et ana ba dossier mususu to kende ko mona yango mutako vandela na prison te mais malgré wana azwa ki initiative azui vraiment ndingisa ya koluka kotsa nyonso na nzela mais bandeko eza pasi hein eza pasi ces derniers moments to koka te tozo koka lisuko maîtriser ba ote mais yango to kosenga son excellence monsieur le ministre Constant Mutamba papa multiplie encore ba stratégie multiplier encore la stratégie dans 5 ministères na yo à propos ya dossier bato prison makala o yo libéré papa mais quand encore un peu kotala encore ndenge babimi lukasu moyen ya ko penser hein pour tolandi dans la minute yo na chango district nyonso na minute eza ya koningana yango témoignage mususu eza te zakaka ba oyo babimi nde ba lisu na moi vent moko ya marque hein na commune na ville à Kinshasa donc insécurité bagisami lisusu to hein insécurité bagisami lisusu to donc on dirait l'herbe ala ki kuna to komaki moi moke bien mais l'herbe bimi vraiment na minute au Kinshasa ya remettre za te to sengi renfort ya la police to sengi multiplication et stratégie hein ministre intérieur soit ba makambutu na maboko pour na ndimite na compte ya ministre de justice et za la marque yango to sala annonce bozala vraiment maele hein ba mama comme conseil bana na bino bobenda matoi cette fois-ci ba bimi na dose ya mukete hein on dirait kuna na prison ba ndende kozwa coaching on dirait ba ndende kozwa coaching ndenge zolobama hein c'est comme si ba ndende kozwa coaching là bozo bima vraiment hein to ebite kuluna et ala rakindoki kuluna et ala kapat kuluna et ala nini men na ngambo yanga kuluna eza sorcellerie pour mutu aokoka kotika eloko ya mabete eza kindoki hein eza vraiment kindoki donc bozwa ndingisa ba mama ba papa bozwa bana na bino bo mema bango na ba mangengenge bozwa bango bo mema bango ba église eza ebele hein boke na bango na ba église po basu bato ba conseil te hein basu bato ba conseil te hein moto déjà côté prison wana eza centre de rééducation mais le temps où ba côté ba bimi bazo demeurer ba peut exister encore quand na ba vie wana c'est que ngolo be asu marambu ya normal te ya conseil te hein au peut to resenga na l'état congolais bozo ba mesure hein au peuple zo benga ngonga nyonso ba vivre en insécurité bozo vraiment ba mesure esengeli hein coup de chapeau na moto azwaki ndingisa ya kopesa hein idée ya service national donc to moni ba o ba kene na cadre de service national ba sali musala lelo fier to tsokutana na ebele na hôpital ya Kitambo hein hôpital ya Kitambo vraiment ndenge baza osala ngo ça va vraiment ça va soki ezala idée wana na place o babima ndenge babimisi bango wana il a fallu balukela bango moi place moko déjà ba préparer centre moko formation ya munene même ana Kinshasa babima na mo eloko na mutu hein koto wana nde to mone pesa ki moi faille po ba o ba kenda ki service national et apporter moins plus hein na ba mitu na bango na ndimite bandeko wana lelo ndenge bazo vivre ba circuler mutu o contrôler bango te donc nyonso wana eza fierté ya bango pe ya l'état et apporter moins plus na ba mitu na bango intérêt wana lelo le bozozo bambongo na bango ba contribuer tant na diffonter na caisse à l'état et ozala juste bien pour na bango na ba famille na bango nyonso wana Congo eza mabe na place ya bakulu na ba la libérer boy batunde balobi son excellence monsieur le ministre ya justice Constant Mutamba hein o tozo benga vraiment moitié au la DG du groupe Nabiso hein lelo aye lelo au sala donc wana kombo ba pesi quoi hein moitié vraiment donc Constant Mutamba o eza moko pe hein ya contribution na biso to memindeka to lobaki King France Télévision eza na service ya peuple DG à groupe atia yango wana pour servir nation hein donc tous assure comment
na bandako na bino lelo ezokoma na ba téléphone na bino partout esika bozali hein Constant Mutamba zwela bango encore mesure de préférence balukela bango sur moi centre moko ya bien bazala former ba électricien ba kenanga na bango ba maçon pour esala vraiment bien juste pour intérêt ya mboka na ko bima o ba bimeli oui idée alaki bien idée vraiment ya malamu ba bimisa ba o ba lena ba dossier flou mais to kamwe na ba criminel ba bimi bateau toyebaki bateau akovanda pembe na petit peuple te mais to kamwe lelo babimi bazongeli encore désordre na koto wana to assure oza vraiment mutu ya mayele oza mutu ya ba stratégie quoi donc meka encore un peu ko multiplier ba stratégie pour nous la bango ba mesure nde bazali banda to comme vivre en insécurité hein donc ndeka to ebisaka bino merci vraiment hein na grand prêtre mère numéro 1 ya ba maman Henriette Bosonga grand prêtre mère na pesi lisusu mbote na boyika le cité de Briney hein mobalima depuis OCC papa Valère hein yemoko le DG du groupe hein, 12 fois plutôt 12 fois maître moitié homme moitié robot maman Yoka hein Pierrette depuis ba South Africa hein na peso Denis Lola hein Denis Lola Botelo Lola Nyongo na pesi bébé nanga Berekia, Glorsen, Miche et puis la grande famille, hein, la grande famille Lola que je salue à passant, hein, la grande famille aussi, oui, que je salue, donc famille Wenge Mobimba, Bambote Nabino quoi, donc à la prochaine édition. Ndemaka chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam